Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut ma fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona binoye yo mwana muluba mbotama muluba oka sentiment. Na profité na pesa mbote na mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo depuis Allemand mbote na yo pourquoi pas un JP Suisse mon vieux. Bambote na yo Georges Djungo tete la Kema Fumbe tete là o solara bien. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka na droit ya koyeba. Lisolo na biso ya lelo. Tozo lobela si mibali oyo. Mobali atangisi mwasi classe. Kotangisa mwasi classe eza mabete. Po eza mibali mususu. Peut-être ko linga mwasi za niveau za 2-6. Alinga ko monsieur licencié. Comme c'est gradué, et ça doit pas y a mutunenge alingele laka. L'histoire na biso eza boye bandeko balandi ya Congo Check Check TV. Ezaki na ndeko mwasi moko boye akufela papa azorpheline. En tout cas, vie bandeko mené ya pasi. Maman na bango zena capacité autant que classe. Tazayi ya liboso s'il vous plaît. Aye nzamba ye kosunge alingani na tonton moko boye tonton na azana ye na mbongo mingi te ma azana quand même na moyen de vivre atunia par rapport aux akati ozana niveau d'études ndenge ni pas expliquer non naza pas même 2-6 papa na biso akufi ma nazana maman na ngaza capacité otangisa te habiter ndenga na lingi yo boye na lingi ozala niveau moko ezala un peu likolo pona loba na vie na ngai na koki ko linga mwasi oyo atanga te hein oyo atanga te vraiment pona lingi avenir aba na nga soto boti bana ndeka za mbali no so linga ke fa bala mwasi mo azana bagage po zenga ba devoir bana azana capacité c'est ça bana ba devoir bandeko balandi ndeko mobala koti si moi si classe moi ça bandi classe si à présenter à commis 2-6 à quelle université papa classe c'est la raté et sili et comme on attend moi en tout cas comportement ndeko moi si échange qui na ndenge nini ndeko na biso moi si abanda ko ye pa garçon wana alambaka asokolaka bilamba ce qui a outil wana la randotanga outil université aye asokolele bilamba mais comme attend moi a comme vraiment invisible mobile au monnaie souté oh et comme peut-être bien na téléphone boye ba appelle mon boye parce que li muki o senti pena ke o so na mutu mais aza place au so bo so la na été oh moi vraiment oui comportement na échange avec moi si oh non nga natanga ki classe na ngai il faut normalement de na sisi classe bo il faut na luka musala a pousser ba raison na ye nde na luka musala bongo ezo zwanga mikolo yo nde na ke kotsa ba demande ezo zwanga moi un peu de temps ne moyen te za ke na ya ko sala lo musala ndaku na yo boye mon bala oui quand même atakutu okoluka musala na boite mutatangisa o classe ezanga Moutalinga comme à un niveau au ezangai. Non, rappelez oh comment rappeler habiter non rappeler ote. Nazo la ki so kaka. Okoki ko négliger ngate po yo zo ke ne koluka musala. Oh d'accord na yoki. Mais comportement ya moi si échanger ekate. Ndeka ka ezalaka na bolingo so pe bo bebani mo troisième personne fois kota po o talisi que solo la na yebo akepa cousine de la fille. Abandi o talisa bia Tala Magali depuis Tolingana. En tout cas comportement a comme quoi affiché oh ezamba la liboso ezo comme ça na zo reconnaître sous moi sinangate. Tala bo. Ndeko moi si nzoka ne alinga mobali moko ya poto na Facebook. Oh lelo bana basi ya Kinshasa. Azo boya mobali na yo peut-être ba souffra na ye peut-être mobali a nyoka mapo na ye pona mobali moko bolingi na poto pour aza na poto aime so affaire étrangère après na commission atate OK ça t'en fils que passeport na commission te
mais opesi ye confiance ozoboya mobali na oza na ye na kin likolo ya mwana mobali oyo olingi na poto. Ndeko mwasi cousine na ye ntango mobali aexplike ye abi naza eloko oyebi so te mais okoluka no mwasi mosusu te. En tout cas taka ntango ndenge oza boye olinga mobali no mingi olinga mwasi no mingi mutu moba eyebi so ke ndenge eza boye luka mwasi mosusu to luka mobali mosusu omona ndenge ndeko mobali en tout cas sepela nango te akei comportement ekomi lisusu pena elongwe lisusu kote ezalaki mobali akoma beta mosusu 2 semaines amona mwasi te. Ok, tine moi mwasi osala bongo aza na ba préparation mobali wana azouta poto azoya bandeko ndeko mobali azongisi pa cousine na ye no moni na yebisaki yo na kati ndi tukote ya changer cousine na yebisi alobi ndenge eza boye nga na yebisaki oza mobali soko moni ezo simba to luki mwasi mususu ndeko mobali aveugle na bolingo akeye pa mwasi na ye tant moi 2 jours ana mwasi abia pese moi bolingo akepa mwasi na lobi otala cousine na okutu tango totoza na mo ba problème a ebisinga ke na boya na ngayo na luka. En tout cas bandeko mibale baswanaki eye koleka ndeko mobali ya poto ayaka te mobali ya Facebook mobali ba rêve ya ba fia Kishasa mibala poto ayaka te aye nzoka nde na flat oyo mobali wana aza loge gérant ya flat wana aza camarade ya mobali ya la fille wana bandeko tala mokili ndenge ezaka mukie vérité nde eza bo eza nango milinga okoki okashango kashango toujours mosusu elobe éclaté ebima ekobima okokopekisa yango te ndeko mobali atali na arrivé ya client na bango fala ya le jour ango atala bo atala bia yete ndeko mwasi pa beti 40 esil bakoti na bango ninga pa bia benga camarade nalo oza neni madame ono aza bien toto za na na ke kotik na uti kotika habité bozane erni na bi tozane erbo 19h non 19h wana ngana uti komona mwana mobali moko bo akota za loger awa na côté na flat côté na salaka azie na mwasi na yo mobali abi jamais wana mwasi na ngate ngata otoza na mwasi na ngata tala degré aveuglement ya bolingo na ebite moi mwasi wana lambela tonton na bisoni malgré tout ba problème ana nyonso azondimele kaka to ba monsieur fidèle ye penza bandeko allez ndeko mobali akei na famille mwasi po sala ke magato ko obi vérité musoko za muta betele olikambu otali par rapport à façon bozo vivre na mutu okoza no pe na mo ba doute côté quelque part ondima ndeko mobali abi na fona koma na famille ya mwasi na ngai po mwasi abisa ke na fona ke somba ba biloko moko boye ya koteka boye asaiki d'abord na procédure au luka musala mais et pas na yebisa ke fona sa voyage mo na somba ba biloko moko boye bandeko balanza ke kuna bazo comme que yo mo yebit mobile de na famille moi si pe so ba bayo déjà mituna ba rapport et comme oye peut-être mususu ça dongolo mususu ça peut so ba réponse à bien té ndeko mobali en tout cas les jours on abi azaiki vraiment humilié na nenga mukiete ndeko mwasi moko na lupangu na monde bazalaka bakadia pemba bazalaka te mais ya za kadia pembe te quelque part peut sauver ndeko mobali abenga habitant nani oyo yakanga na yebisa yo mwasi na yo ake voyage te akei na po akei ayami mobala poto jika ndeko mobala bendi makanisi sima ndenge camarade na yebisa ki akei auti komona mwasi na koti na jika bon en tout cas ndeko mobala sali crise souvent zara mwasi ne muta sali le rapso mobala boye mais ndeko mobala sali crise botala degré ya sali crise ba mimi ndeko mobali réanimation à la muki akomi abenga mwasi azwa mwasi te abenga mwasi azwa mwasi te camarade na azongeli camarade na wana
pesa nga adresse à flat na zoya ndoka ne mobile akendaki fala kene na ambassade asala makambo na bango ndenga yaki boye mobile akende ko moi satika na flat il fallait alamba madame penako azozela monsieur mobile aye kokoko moi atala bo moi soto fonga tuni ozaki na voyage nde bomoni photo metiti mazo balancer les biso en tout cas abeti ndeko mwasi akangi ye maboko boye ti ndeko mwasi akomi na niveau ya kokufa. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Oboya kaka mobali na yo obo souffra na ye eza attendre boko olinga pe mobali mo baza na ye pauvre bobani na passe msupe boko si c'est la vie na bino boke boto ya bana bino na poto eza kaka teke pokende poto fo mbala poto ndai fo abengisa yo vraiment bandeko basi bazosala berere wana ebele makasi tala ndeko na biso place emimi lokoso ngape nazala pour lelo soki peut-être so landeli bien azala na camarade na moko boye azala mbali na poto bien azala bandeko na poto kwa envier oyo baribi to babato ba komona teke amona mutu na eloko kwa envier ha nezo mema batu o sala n'importe quoi likolo kaka boya na yo nyonso ya yo ya vie oyo banda kotonga malembe likola mobala poto yo yebite ano baza mibala batu ba célibataire na poto baza mukie ba ona sabatika ba mibala batu yo la na bolinga na Facebook na procédure à divorce ne na za boye mais so bo so na yo ka bana ba olela oka ebiso na ndenge saboye mwasi na nga sali nani ex na nga mwasi na nga mama bana nga sali voyage moko boye ndaya ko tikela nga bana na ndako jo mususu pe bo obenge bo azuyo te akosi yo na banda solo to yoki mungonga mwa mwasi obike na banda so na ba cousine na ngai ba ekotala nga na ndako lokuta sur lokuta o ba lo ba vérité sur 100% mususu ba ka 10% 90 nyonso atikali baza ba lokuta ba escroc oteka vina yo bomi vina olikola mobali moko bomi oyo yebite yango mingi bazo se retrouver na ba cimetière mingi bazo se retrouver na ba zemia na Kishasa aka mibala nga poto ba rakande akabelo $100 ka chona zemi ba makasi na ba zemi okoka te to yena na ngamba mibali bande kona biso mibali tango linga biso basi ko prétendre te salandeti nazolona na mabanga ngakuna loba bongo na olona na mabanga ya msupe koki ko bima to koki ko bima te to cha bongo po o loba papa na ngabi na mona te
mobali atangisi mwasi classe ti suka babala na bakoma bakoko ezalaka toujours passe emsu mobali akoza na niveau ase mwasi ayebisi oza mobali à niveau nanga ta en plus na niveau des études na lekeli yo to batango osalela mwasi ko prétendre te kazongisela yo bolamu mwasi aza nyoka pourquoi baloba ke mwasi aza nyoka tala obebisi vi na yo ndeko mobali se retrouver na prison obebisi vi na yo po bomi mutu obome po ani basi baze ebele kaka nengo zwaki pema ya tana yo na pema na yo ya kolinga la fille wana nenga po linga ko zwa kaka tam pema na yo yo mene poko toza kutu basi ne kutu ndemba bondela mibali mobali bondela su mwasi te surtout mobali aza na mbongo na ye na poche obondelela mwasi pona parce que soki darling aza kitoko na ye ndenge moko boye oyo aleki darling aza comment yo okoki okata vi na yo likolo ya mwasi okoma ntina niveau ya koboma muto obebisi vi na yo otiki musala na yo otiki mama na yo otiki papa na yo ndeko nanga mobali otiki nyonso ya yo bakateli yo 15 ans de prison encore l'état ayeba na ete ko souffra ofutela mwasi wana bambongo minerval ofutela ye basilabis ofutela ye bambongo ba enrôlement ofutela ye bambongo ba suivi akoyeba makambo na nyonso te wana kapena ko histoire à radio osengela video eza te bakoyebiso babi osalaki opose na bolingwa mwasi wana pose ki na intérêt ozobima na ye surtout que babala ne na bango te po peut-être même so like femme mariée obala ye obimisela ye mbongo elinga ozala ndenge mususu mais abozana na kisheri boyebi te msu lobi pe bokoke olala boye couleur mwasi moko boye bimi to ozo mona ke ozo sukisa vie na yo vraiment mobali to boite mibali oui mobali fo linga mwasi na ye oui ndenga na linga papa mokonza linga nga makasi za mabete noke na komise mo ke soki na lobi ke na boye to koma na niveau moko boye oza ke ngana zo vi na nge komi na risque ye komi na risque te ngana kama batu ba miboma pona bolingo e swaka na ngo bien sûr e swaka pena e swaka nandimite pasa bolingo na kokisa emote pour vivre kaka koza makasa kozo muto a remplacer ye quel que soit problème ça grave et kokisa emote soit que 2 semaines au bosani pe nyonso sili o continue vie basi bazaki ebele ndeko na biso mobali basi bazaki ebele obebisa vie na yo nga upona ngo il fallait no boma mwana mobali wana ya poto pena kanda ya momi na yo bar na yo moko commission ngo bien soko zwanga na niveau nini o commission ngo bien o façonna ngo ndenge lingelaki mutu mususu ko aye ko lelelela yo ye kanda nde falo si sona ndeko mobali ba ko bomi manda na yo nako bomi mwasi pourquoi po eli peut-être linga côté ya babande ko na biso mibali o bazana poto emzo peso lingi mwasi na bande ko na biso mibali to chité déjà metitima tant bino bolinga biso peut-être na ba Facebook na ba vidéo na on aloba na mwasa mutu so benga to solo masoa libanga to sa contrat libanga esili ko benga ngato polo bananga bêtise na lingo te na mobali nanga na lobede na mobali moko na poto papa mokondi c'est tout tant ozolinga mwasi olinga na relation za sérieux olinga na relation za ya lokuta il faut luka pe ça na ba enquête il faut luka ça pe ba enquête. Comment yo revana na mwasi peut-être même sous azokoso ke te na saki na mbali na nga moko boye to boyana na ale so yo ki bongo sili aveugle na bolingo roliana lila le polan kusu na kati likolo poza aveugle na bolingo bwaka na basi na bino na poto boza na basi na bino yango ka ndeko mwasi mo zo bake to ko kene na bino ka bon yo bo kufa na ba AVC boza na raison. Parce que bozo linga bozo se contrôler te ndeko na biso mobali soka komi na niveau ko boma ndeko mwasi oyo linga ki mwasi na ye vraiment
Merci beaucoup, Tokomi déjà na souka. Na fin émission na biso. En tout cas, tout le monde a branché toujours na chaîne Biso, Congo Check Check TV. Vous s'abonner vraiment. Et belle makasi. Un grand merci encore na le Big Boss, Papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Viens en JP Suisse. Georges Djungo, Tetelake, Mafumbe. Prêt à color, moi ça mondele. Merci na metiti monde na sima caméra. Notre réalisateur, vous a branché na chaîne Congo Check Check TV. Beaucoup a décidé tout le monde a check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.